Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus otala. Merci mingi na bino bato boza ba fidèle ya info plus TV je dis marambozali lobi ke bali ya pamba te so na yena ko pesa bino toujours ba conseil mo oza vraiment kitoko to esala nini pour que ba couple na biso maramna surtout eleka dans le bon donc na okene ko to mingi mo baite na nka na ebisa bato oyo ba mona ondere bolingo soki deya so olingi déjà mwasi otie deya na ndako mpe soki eleka ya place wana mingi na obase sur bapaster bino bato bosalaka misala ngai naza DG ngai naza PDG quelque part ngai naza pasteur naza apôtre naza soki bon na batitre na bino bobengaka wana bagénéral so banani papa nayebisa eloko moko tobalaka basi il faut toyebaka ke mbeto nde ezalaka suka ya makambo nyonso tu soki papa ozoyeba kopesa mama eloko oyo nini te ezwelaki ye eza mwa pasi kobota bana oui c'est bien mais faut toyebaka tozala toujours na bolingo tobandaka na wana bakifiançaille nde kozala bien lelo tozomona bato ebele bazoperdre mabala na bango ezalaka mpona babiloko wana soki papa ozokoma oza na mesure te ya kosatisfaire mwasi na yo eza mwa pasi ozo comprendre toto toloba bongo toloba makambo esali makambo ya mbeto babi méthodologie kozibana papa il faut pesa mama elengi lelo bapasser mingi bakomaka ke naomona nyonso to ezaka na kimolimo non il faut nzoto pelia parce que nzoto mpe eza na posa ya bilei na yango molimo kolesama na maloba ya nzambe mais nzoto mpe ezosenga mpe keno papa yo il faut jakele kama na yo faut beta ye biloko il faut sala makambo nyonso tosengaka non faut siba ye so yo tozosala yango te oke boye église ezongi boye keno naza kolemba mama tosala tokota priere oui toboyi te jeune priere ezalaka nango mpona nzoto esprit ezala toujours en forme mais esenga mpe ke nzoto physique il faut liaka biloko nango yango tomona bato ebele bazoperdre makambo ebele mpona makambo wana nakolakisa bino eloko moko tokotala yango na bino eza mwa minute moko ya moke ezolinga epesa bino vraiment conseil et surtout na bino oyo nga na olobela bene obeta sete pa bapaster parce que tomoni eloko wana mingi et puis eza babiloko bama paster mingi baolingaka koleka na bamedie te mpo ke baloba bazoyebisaka biso bino nde bato boyebi keno peuple etalaka bino nde peuple eyokaka bino bomeka kolobela makambo oyo tokotanga bakomona bango bakupe be oyo panzana papa bino nayebi keno bokozota ya kolanda yango tolanda eloko oyo soki toza maloba moko na réalisateur na ngai ebongo tozonga to juste après. Pardon. Obi ki banda na butama. Non ba travailler ngande ni to travailler. Abisa nzoto oyo ebisana lwa. Non, moi c'est il faut nous comprendre cela des masous mais toi nous comprendre il y a un monde noir négligé passe à ratara maman belé pasteur da organe. Amour pasteur.
Akoba est fatigué. Machine est coufa. Donc, t'as rendu mes aboyés. Attends, elle est mutakala. Pasteur à Moninga, pasteur à Simba Angate, pasteur à Talangate. Attends, la sienne pas position nini. Mais t'as rendu yubina au classé linga. Ça va pas petit. Fais-moi des gros là, les gros là. Akufata kudo. Tera tu kitakaka mutu ke tu ta yuta zo atanda ko dia kufata kuna. Nzambalola. Ozomona biloko oyo eyosala mabe. Epesinga na pasi. Nayebi kisika ezwami bino bandeko botala ngo soko fandi na chambre na papa soko oza na kata salon otala ngo yo moko epesa na pasi siko biloko ya boye toloba nango biloko ya boye topesa faute pa nani papa yo à tout moment bible ozalaka na bajeune de prière ozalaka na baveille ote na organiser campagne moko boye ote na osala eloko moko boye toboyi te tobiki no nzambe alobi tosala nyonso tuna tana yango papa toboyi te obalaki mama mpona nini obalaki mama mpona nini asalaka rido olinga mpe basi ya minene yo papa se moza no ndoto moke yo sepelaka na basi ya minene mama azala mo ndenge bapesi yo mpe nzoto ya mama osameli makati mpo nzambe apesa apesi yo mais nzoto yango osepelisa mais bukabuka yango mike mike so ozokoka te mpona nini eloko ozosala mpasi yango wana okokosiba mama te mpona nini mama aza mpe na posa kino motu mo mpe ameka kopesaki bilenge so tala lelo makambo ekomi ntina frère akomitia niveau ya kosiba mama biloko bino mosusu bosala bomona neti babiloko wana bazara ya bémission wana bazara ya babiloko wana biso tolingaka yango te eza babiloko mofo totalaka yango on comprend et ça va nous faut tout à l'heure et puis ça rabiso le son en couple biso toza on a te pour le barrage toujours bêtise pour na baramso ndene mais toza on a pour na rebike masse pour na relaxer bino que non il faut tout ça la boto zo ngisa boy ya mwana les amusa na biso ya on a bara mingi bo porter biso regret parce que ils ont ba couple belé les okufa tant to ça maram to zo ba appel ba tunsu ba féliciter biso yo so finga na yo to tika musalo te po yo finga biso po et bela ba couple baza sauver car pour na bloko zo mona que non to ça là il faut tout yeba papa ezarti au fond ya mama oyeka ka beaucoup moko ya soso ka pas ici le tiki maman te na 1 heure na la mukana ensemble na 0 heure na la mukana ensemble ya wana ndeka papa il faut dober moi sina yo tina suka et puis so za moni que non wana tenter peut-être satisfaire moi sina mais tika fanda ki ole ko ya o PC sentiment mo elengi mo to so moi sina a comité mais yo encore au fanda no 6 mois ça ke loko te nzoto no si déjà lemba nango alors ya ka 3 minutes pa ba vu yo subi na aussi OK no pono mo ke no ekoki no bon oko tiki maman ne loko mo yo monaka yo lali ozo reflet mo a fongoli dota alors na bitala zo ba mbalo magoza passer mo zo kokati photo yeba manso ça yo monaka ebele ba parsec ebele ba koma obeta ba mère ba chauffeur ebele ba koma obeta na bakama ba boss likwa ba biloko pesa mama ta et ozala bien pesa mama te ozala bien faut si ba mama mo koleke pona nini ndeko na ngai biloko yo na ebité bino ba bozotala bino ne ba bojuger boye ba ndenge nini ya kozala na bato et ba mikolo ya to relaxer bino comment oko ba mosala makambo na mama soki poza ba difficulté mususu mona ke no ko kakate émission oyo et ekozala toujours wana pona relaxer bino makambo mususu to relaxer bino comment papa okosiba mama comment papa okosepesa mwasi ya monene comment papa okosepesa mwasi nyonso kaza moke to relaxer bino ya ba réplique mususu oyo koya nsima mais nayebi ke oyo eza eloko mobemi kopesa bino leson bapapa paster bato bosalaka na babanke bato bozalaka na badg bozalaka bacadre bopesaka valeur kaka na mosala te bopesaka mpe valeur na bandako na bino mabala mbeto wana eza ya bino balanaki fo bosalaka makambo nyonso to parce que elenge ya libala ezalaka nde mbeto merci mingi na bino bato ozwi ntango olanda biso sepeli vraiment makasi nayebi ke bozalaka toujours mpo olanda biso e nabosani te bosabone massivement en tout cas bosabone parce que makambo ya bi ezoya so bobanda omona ngo te bata mosusu ebanda oleka en tout cas makambo ezoya
obandomona baréplique ya kitoko baconseil ya kitoko oyo bandomona na kati ya chaîne ya bino Info Plus TV bosabone massivement oya koto susu na Info Plus TV bomesana nango bongo bomesana vraiment kosabone bozanga te kozwa baconseil ya bien et puis baimage ya bien bavideo ya bien kolakisa bino comment ya kozala na bakupe en tout cas soki esepesaki bino merci mingi balikela ye conseil obengika na numero eza na se wana tokozanga te kopesa yo conseil soki ozanga mposa mpe torapporte biso mpesa eloko moko boye po yoyebi kama moningi esengaka mpe babiloko ebele tokoza toujours wana mpona koyamba yango na motema polele donc merci tokutani prochainement donc bye. Soki olingi otala émission ya Kambangu Info Plus Info Plus Info Plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info Plus pona mona bansango ya miziki ya culture pe ya makambo nyonso ezaleka Info Plus tala pe mona Info Plus otala